Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Mon côté na mboka oyo akoko lobato tchaki ye place au poete ya ye. Na koyoka conseil na bino te. Ekote yanga pe ne logo te. Mukoloko yoka pasteur lite ya kanda akufi bache na morgue. Yo na makanisi na yo. S'attendre déjà que muto ba niba décorer nani héros. Kanga data lelo na se proclamaka avant pour na yebi onga nazali. Je suis héros national. Jésus-Christ a yeba qui était batu bakote kaye eza bandeko na ye oyo ya bane kolia na bango mesa moko. Ndenge ba comédie bateki ngai. Oti boloko na bi nzambe. Naza innocent. Na kote ndenge nini. Na lobite lokwa ya Yesu esimite na beleli papa Simon Yimbango. Nye. Aya kutu atete kara. Na belela Mahomet. Mahomet lobi yo pa na bisoku to mona kayote. Kara. Ngunge lobi ngaye yo. Aswa na gauche, aswa na droite papa. Na bimana 4 plus à malaria ngo morning aboy. Kosumba une fois na journée. Tela papa. Okoko zala mutu munene na mboko yo. Mais na ngonga moko mukie, mokile koko humilier yo. Une fois na tongo 6 heures ba fongo les portes. O ya na paso ko sumba senyi, asumbi. Biso pe ba période wana ya prison. Ko sumba na ngezo ya kaka 12 h 13 h. Bana na yo na bandeko no batala kanga sunga nga mon frère. Ndeko na ngai na ko sumba na bila ba lo. Ah ko sumba. Na tongo ba ni wazo sumba. Kwa ni sumba gite. Ndeko na ngai baboy esengi sko faut récupérer chasser okobenda chasser oke na coin papa oyebi pe nye na ngani ezala ndeko na ngai ezala nini na kitisa embombolo nye na kati ya chasser boloko onga na kotaki soki ezali rassemblement ya batu basanganaki po ba humilier ngai humiliation nga na zui devant belle famille devant quartier devant pays ba diaspora papa chic kanga dati lelo bako luka ngai omoni boloko okoko lobake ngai na komela shimboki te papa nga na meli shimboki na zongeli shimboki na kati ya boloko sola nyeleki fo bobo mango bino na sola nini ya shimboki papa Kofi, nayoki viol, nayoki vol, nayoki den nationalité. On longwe po ye awa. Te bon, l'état na l'état ça ne saleli na condamné te. Mais na lobby l'état na l'état aza ne saleli na Nathalie protection. Tant bazo benga ke oyo nde protection, Nathalie niveau azo protéger batu. Na concert ya Kofi Olomide Quoi d'accord Ramani, mon pas mon konzi, na lobi te, confiance à responsable. Na kutana kina artiste comédien moko, asali 7 ans na boloko, bande kona ye, ya théâtre na batata na ye bakena kotala ye te. Mais na comprena tengana na sala ta 3 jours te, mais bango isi ba ye kotala ngai. Bokene kotala oya za kuna na makala. Qui a dit que orphelin a koye babongo na kosepelate na mois o ya décembre? Tin, bokosi, bozali bongo motema mabe. Tala, Fondation Vida, oyo ezali bongo dirigé na engame mwasi atona maye le pebonya na bolingo ya bomama kati na ye ba bengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya Tongo. Balance bongo opération sunga orphelin na mois o ya décembre et kosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo lelo toyena banda kuna bino ko frapper pour na koluka aide donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba chaussures bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngai te na numéro na ngai ezali en 647
533 43 10. soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable, awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Boza ebele bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance na Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Nane sengo ya koyeba ete boza ebele bokota la biso na minute oyo. Merci na yo Elias Eli pour la prise de vue et pour réalisation. Merci na Denis Mosolo pour le montage. Merci l'assistance à Chris. Merci pour Jonathan Moukadi. Merci na tout oyo balingaka Chebiso Télévision né na lobaka la chaîne qui vous ressemble. Merci pour le sponsor. On a biso yandima ko sponsoriser biso Mosolo ya ofele. Yo comme rebelle na Chebiso Télévision. Succès mon rebo borozela qui t'a qui t'a raté. Ceux qui t'ont to matika bongo parce que sponsor on a biso azaki tokopé ala mutema munene Yesu Christo yandima ko sponsoriser Chebiso Télévision la chaîne qui vous ressemble. Merci pour na partenaire na biso mususu o aloba et sengena na sunga ba orphelin ba lia ba mela ba la tapé ba sepela. Maman Emily Seti Mainga depuis Canada na pesio mbote maman na initiative qui toko oyo zui ya kosunga ba orphelin. Nzambe ya pa molayo. Balobi spécial opération sunga orphelin na $1. Bande ko balandi lelo na motomoko akima kanga mikolo depo magi boloko. Akimi kimingati en fin na juillet. Hein na juillet na kangi na makasi na ye awa parce que awa Chebiso Télévision pe botala kaye pasteur lité akanda. Boyoka makambo eleka na prison. Boyoka masango ya Koffi Olomide. Boyoka makambo ebele abi lelo et sengela zonga susu makala. Totuna pona nini azonga susu makala. Motonata me la pression mbote. Mbote papa chic. Mbote na balandi nyonso. Oyo tokutani lisusu na bino lelo na Chebiso. Ya wenzambe tata pambola bino. Papa chic na tondisa mi lisusu na esengwa komona yo. Très bien. Parce que eza facilité. Na oyo to uti ko beta masolo to pe na oyo to uti ko kutana nango. Voilà. Tangu to la mukaka na tongo eza proclamation eloko fo yebaka yango wana na bakelasi tangu tokenda kotanga soki otangi malamu bako proclamer yo pe ba bimisio balobi mwana oyo asali nini azui na ebite soko zola nanga bien. Très bien. Mais na domaine ya kolala mutu ayebi pongi koleka nzamba azate na yebi so comprendre biloko mibale wana na sima ya kotanga klasi ba proclamer yo ozwi po mutu nde aza wana azotala ndenge nini otangeli kasi na domaine na pongi mutu alali soki pe tolobi toke na vie expérience moko na moko alala kana guto pe selo ero ya sepela alala. Voilà. Moko alobi lelo na kolala 18h, mususu alobi nga na kolala 19h. Mususu abakisi nga na kolala 20h. Mususu alobi lokolo na kokende boîte na kokota tard, air tardif. Moko na moko akoti na ero ya sepela kota. Mais kotani sa tongo. Kozwa lokolo ko kitisa. Eza bobele nzambe. Nzambe mutu ala musaka biso, nzambe mutu ala lisaka biso. Voilà. Landa na bakiselo komoko. Très bien.
na bakonzi ya mboka na baboti na biso na bapère spirituel na biso na baavocat na biso na badocteur na biso na baenseignant oyo bazotangisa bana biso nyonso na baoyo baproklamaki bana ke ye azwi to azwi te biso nyonso soki eza na mutu moko nde alamusaka biso soki alamusi yo te fonction na yo o journaliste o pasteur eza lisu na importance yi te po ye alamusi yo te c'est-à-dire na se na moi mutu ayebi koproklame mutu nga na tielaka motema mutu nga na bangaka mutu nga na respectaka mutu oyo soki nasali ye mabe nakendaka mbangu na fukami nasengi bolimbisi nzambe limbisa ngai eza bobele nzambe papa Chiki Mukadi nzambe oyo azopermettre na yo na bana na yo na mwasi na yo ate ozolesa mwasi ate ozolesa bana me na proclamation ya pema yo muto proclamaka bango te nzambe muto proclamaka na yo tata na mama pe na bana na libota na yo na pesi bino mbote bisika bizwami bino yawe nzambe tata apambola bino tosambela kasi soki tosambela papa merci ce message soki tokutani mbala liboso omona ngai omituna mutu amutu ya bilongi mabe oyo awuti wapi mutu amutu munene aye kosala nini nabengami na kombo ya pasteur Lité ya kanda mutakala na nkolo frappe na le frappe na retour tosambela émission ninge banda siko tapa biso na losambo tata topamboli yo poza nzambe malamu nzambe ya makoki nyonso nzambe ya bolingo soki epa na yo te biso tokokima wapi na ye awa na plateau oyo koloba yawe nzambe tata okabola moko na moko pesa ye musala na ye bamisusu bamaçonnerie bamisusu baingénieur bamisusu bajournaliste ngai musala na ngo tia yango na munoko kasi soki tokende na bamusicien mokili bazoloba ete munoko ebetisa matako fimbu kolo na ningi na loba na yebi te tangu na kosisa koloba munoko na ngai kobetisa matako na nga fimbu to ekozongisa nga lisu na boloko to ekomema ngai wapi yawe nzambe tata natika mboka oyo na maboko na yo namoni eloko esalama te nakoma kotika ngo na maboko ya satana satana azwa na ye yango po makambo na yo nazomona ngo clair te tika ebandeli mpe suka émission na esala loboko na yo na komo ya kolo na biso nde tolobi amen amen merci papa prière ozwa mo tozaka balosambo ndeko na ngai nzambe basololaka na ye babombelaki likambo obi ke depuis koti prison bimi na mono na c'est comme si bazwi yo baremplacer na moto okomona baesprit moko boye ya boloko ya nini pamba te eza école oui eza école de formation omoni mutu soki awuti école sika langage ne ekozala ya école mutu awuti formation sika omoni biso na 96 97 le père Kabila le père landa bien bikiloko nazoloba po biloko mosusu ezaka so nazoloba mutu azomona lokwa nazosala théâtre nazosala théâtre te naza mpe mutu ya théâtre te nayebi mpe ndenge basalaka théâtre te balanse na RTNC 1 balobi bazorecruter bavolontaire unité ya sika nazalaki première promotion parmi bamura soki otali na bajr ebele nayebani na bango parce que nayebani na bango te ke mpo na mosala télévision nayebani na bango lokola bakolege oyo touti na bango formation esika moko na centre ozomona na centre nganda na centre ozomona papa na kiboma nganda eza nini nganda eza papa kamera azali eya aza kuna te na kitona nganda eza hôpital na bosani na bakitona ozomona papa c'est-à-dire ntango nautaki formation nazongi su Kinshasa na capitale
oko sentir langage na ngai na etamboli na nga échangeaki po na za sur le kola batunyo sauté na komi na mobeko na komi soda na komi muto na kotambola différent po na yekoli mobeko ndozo mona ces derniers temps banana wuti prison na kozala lisusu langage ndenge moko te na bato eza lokwa muto aza avocat yebi mobeko c'est que na mobeko ya yebi ayebi déjà que ngandenge na tangi ba article nyonso na koko sala erreur te poso ki na sala erreur mobeko kosani eko kanga ngai c'est pour cela nga na minute oyo na yekoli mobeko. OK. Aux hommes que c'est changer parce que ba comédie ba lingi ote. Obi ke ba ba porta ki ba comédie ba comédien. Oui. Je me rappelle tant on a na cacho, nga wana na 4e rue. Ba comédien so ba wana ba aleki si va kangaye. Ata ba si comédien mo ba yeba na pe ba yaka wana ba lingi to mona ke soba yaki, to mona ki ba pour ne pas citer ba to soba yaki belé pour te sobe ba na bango. Parce que wana aleki si fa ke makala kaka. Ba comédien ba yo soutenir yo ke makala. Et te yoni. Il y a trop dans l'émission. Merci beaucoup. Namukuse était ingelo côté. Ah? Landa te papa. Ozi maele. Monde batu bande ko lobana ngai était ya yo échanger yo. Lelo na zoyebi sabango était inga ne loko te. Échanger nga pe ne loko te. Ngayo nazaka o nga nazali. Toke na makomi. OK. Makomi e bimi. Voilà. Pesa rapé verser là. OK, d'accord. Nakopé ça. Ko banga te. OK. Tanga na fongole muto tininga te. Na fonga na volontana. Ya yo moko. OK. Papa Chic na lingo zala très près. Zala bonga mo. Biloko na zo loba. Loba. Ta niveau moko. OK. C'est le pasteur Lité à Kanda. Frappe na le frappe na retour. Troublement que continue na minute on a mboka. On a ko papole la ngo penza batu. Bébé surtout une église. C'est bien moi mutakala na nkolo. Na ko beta batolo lengo na papolo na nyati yo. Na ko isi yo. Okota to hôpital. E bale kauki. Bambisi aminene babimi. Vimana soko vimana. Pasuka soko pasuka. Oko sale loko te. Mon côté na mboka oya koko lobato tiaki ye place au poete ya ye. Na koyoka conseil na bino te. Eko te yanga pe ne loko te. Mutako te yanga za nzambe za bino te. Oh. Landa na loba. Papa Chic. Fonga na bibliothèque. Na fongola ki déjà. OK. Autant après donner. Na autant après. Ah d'accord. Merci. Papa Chic la nanga bien. Kozala héros national. Papa Chic la na biloko na nina loba très bien. Mukoloko yoka pasteur Lité ya Kanda akufi bache na morgue. Yo na makanisi na yo. S'attendre déjà que muto ba ni ba décorer nani héros. Tozongi sa pe ba image. Okozongi sa pe ba image yo. Okozongi sa pe ba image kanga dati ya lelo. Héros national. Nzamba proclama ke sika ya kobota mate. Ke baloba ke héros akobota na Gombe. Héros akobota na ma campagne. Héros akobota na Mofleri. Héros akobota na Limete. Héros akobota na Kimbangiste. Héros akobota mabwe. Non. Kanga data lelo na se proclamaka avant pour na yebi onga nazali. Je suis héros national. Papa Chic la nanga bien. Jésus-Christ abotami na nzoto ya kibomama ninga na botama. OK. Condition oya botamela ki business to yebi ba misusu balo banandaka ba meme, ba misusu balo banandaka bantaba, ba misusu balo bana hôpitali. Interprétation nango esalamaki ndenge sengele salama. Kasi ko yana yena sena landa biloko nazoloba papa na ngai. Très bien. Kasi ko yana yena sena moi prophétie et circulaka déjà que mokonzi moko azoya. Toko confirmer azoya na ba signe. Ba signe wana ndezo lakisa ke
akomi pene ya koya tango aye nyonso oya vivraki yango ezalaki déjà prophétie esekitaki oye okokufela biso mutu akoteka yo akozala musika te kaka oyo bokolia na emesa moko kaka oyo wana kopartage na ye ebele musicien moko na kombo ya Bill Keaton Makritonche Nzenguku Libende ayembi boye nazwi mayela kotambola na bino nazwi mayele na tamboli na bango Claude Mosai l'homme des grands événements azwa nzemu loko le kota Claude Mosai azwa kaka soki ba okanisi na nga na libanga akanisi mais ba Claude po akanisi la yo c'est tout un problème ya Claude Mosai l'homme des grands événements ouais c'est la mukolo tata yo yebi na uti boloko sala quelque chose botinde les messages Papa Chic émission kozala mwa mula ici porter ngai bato moko bayisinga babi mosala nzambe tozosepelaka ndenge ozotanga te me ndenge ozofongola atala kotanga te nasani nafongola kitoko yango nasepelaka na oye tie liso yo bato balobi papa kotanga na yo te biso tozosepelaka ndenge osani ozofongola seke kotengezaka na importance te papa na ngai landa kotanga importance de quand on ba ndenge ba papa fona sala posa ba posa na bango ezana tanga tena sani ya fongola kaka ndenge lela ke nasugi wana Jésus-Christ ayeba ki ete batu bakoteka ye eza bandeko na ye oyo ya bane kolia na bango mesa moko ndenge ba comédie bateki ngai papa na vi ndenge tobotama mutu na mutaza na étoile na ye batu bayebaki kala mpo nosala succès na théâtre fo leka na nzonzingi siko bazokamwa mwana mobali aleki na nzonzingi te succès ya nyama boye azwi yango wapi tala modèle à succès oleka boye pasteur lité ya kanda oleka boye mutakala na nkolo oleka boye moteyi mosakoli modèle batu bazobelela ngai et puis soki tokutani ba place batu basosepelaka bakanga photo na ngai soko za na motema te okene kosimba kisi tokoluka obomisisa ngai oyina ngai très bien parlant na ningina loba boye na kati ya Bible ya Jésus seyebanaki faut kota boloko Papa Chic nzamba zotalisa ngai tokola na yo quartier moko te to vivra na yo pe sika moko te to botama na yo pe province moko te yo za muluba ngape na zande kono muluba tokola ki pe quartier moko te mais nzamba zotalisa ngai na parcours na yo posa na expérience za na ngokota ka pe boloko des fois o confirmer que na mosala nzambe obi neni te na za mosala nzambe nzambe na lakisinga ye ngam na yese gote bon lan oyebi sanga po ganini oyebi sanga po na nini tango beta masolo nga na zalaka te tango beta masolo nga na zalaka te lobake na kosi yo uti ko loba nini c'est comme intimidation papa yoka papa na ngai Papa Chic merci to évoluer tozana sokta ba boloko ebele na kati ya ba boloko tozana ba boloko ya basama bele tozana ba boloko ya samai tozana ba boloko okoti oleli olobi nzambo tiki nga bwepona nini nzamba za nzambe nzamba ko ebiso le kaka na nzela na mokufa te omoni boloko na mutakalisation eze loko moko Papa Chic lana biloko na nina bimisa boloko mutakalisation eza humiliation na miso ya bato OK kokota boloko même na niveau ya casier judiciaire na yo ekoko beba
kokota prison ce qu'on a condamné même na niveau ya ko postuler ce que batali casier judiciaire na yo okoki ko postuler te papa muta ko sa yo te ndenge na yebi bible bonaza plus qu'avocat naza plus que magistrat nzambe na nga papa na ko sa yo te parce que o bango bazo sala ba copie bible ozolanda o nyonso monaka na sena moi oyo mutu aza lecteur ya bible akotombe na libunga te na vie toza na baboloko simple toza pe na baboloko ya ba héros national. OK. Daniel na kati ya boloko yoka boloko nini Daniel na kati ya boloko totanga Daniel Teto tanga toluka Daniel est dans la Bible. nga pe biloko ngo embrianga makasi papa Daniel za mukanani boto le belaka Daniel initi na otanga papa chic Daniel akoti boloko akotaki boloko makala te akotaki na parquet moko te mais balobi Daniel na kati ya boloko na libulu ya bankosi likambo nini ekoyelanga ekoki pe kokabolanga na yo Yesue makambo ezoyelanga na vie ekokokabolanga na Nzambe nakokoloba Nzambe otiki nga boye pona nini na kati ya libulu ya bakosi Daniel abundelaki Nzambe Nzambe mosala otinda ngai misusu bazosepela te humiliation ya boye nalingi banguni bakufa na soni Daniel abeti losambo kuna na kati bankosi bakomilie bajouer bakomi kosakana na bango baye batala Daniel ti siko nanu bankosi balie te et puis tango bazobwake bongo balobi bankosi na nzala ya makasi baye kobimisa Daniel Shadrach Meshach Abednego na kati ya boloko Pierre na kati ya boloko bakanye ba chaîne mais ba chaîne efongwami oko remarquer basali ya Nzambe nyonso ya Bible ya Ancien Testament bakotaka baboloko na bango ezalaki ya buzoba te ezalaki ya elonga mais ntango na kotaki boloko na dutaki Nzambe mukie na ndenge nini na koti boloko na bi Nzambe naza innocent na koti ya ndenge nini na lobi tefona meka biloko yo ba Pierre basala na tala soki pe Nzambe bazo reconnaître ngai pe ka lokola ba Pierre soka reconnaître ngate na yotika misala na ye oyo na moni peza na buzoba makasi papa na banda lo sambo Yesu kumama Yesu nanga ya Pierre abelela ko ba chaîne katana ka porte fonga maka yango moko est-ce que na parke oyo ba fongole ko fonga maintenant sauter ya kolo kotalika bonanga papa ya Yesu za wapi papa na lobite lokwa ya Yesu esimite na beleli papa Simon Kimbangu rien aya kutu atate kara na belela Mahomet lobi yo pa na biso kutu mona kayo te kara na bandi ko belela o Nzamba lilala papa na banisko ko sangisa témoin de Jéhovah na keine kankar na beleli ces derniers jours na belela ba sokta ba Nzambe wana nyonso ba betanga kara mutu ayate 6 jours na kati ya parquet wana kana Congo 6 jours na kati ya parquet papa ngungelo binga yeyo aswa na gauche aswa na droite papa na bima na 4 plus à malaria ngo morning aboy na zwa soin moko impossible sola masuba sola nyei ogozwa ta idée ko sumba une fois na journée tela papa okoko zala mutu munene na mboko yo
mais na ngonga moko amukie mokile koko humilier yo siko nazo mitala ko sumba une fois na tongo 6h ba yeba fongo les portes o azana paso ko sumba seni asumbi biso pe ba période wana ya prison ko sumba na ngezo ya kaka 12h 13h Mokonzi Edengai, je suis artiste, pasteur Lité Akanda. Bana na yo na bandeko no batala kanga sunganga mon frère. Ndeko na ngai na ko suma na bilaba lo shi. Ah ko suma na tongo bani wazo suma po ni suma gite. Mokonzi ya l'État, ya musala nyonso asali na mboko yo. Tant que pasteur Lité Akanda, molobeli ya peuple congolais. Ah, ba diaspora. Bande konanga, pardon. Ya policier, sunga na sumba konde konanga yi. Nous sommes des frères. Bana tata moko loba mobutu. Biso nyonso tata bo moko, mama bo mère moko. Nde konanga yi na yibite. Na bomite, bilobela na ngande komisinga awa. Sunganga yi mon frère na sumba. Ya na ko sumba na bilamba. Nde konanga yi. Baboy et c'est qu'il faut récupérer chasser au benda chasser aucun na coin papa oyebi pe nie na ngani ngala ko na ngai nini na kitisa e mbombolo ni na kati ya chasser na kangi fo yoka solo ndako ngo pe mukie awa studio Papa Chic. Omoni boloko, okoko lobake ngai na komela shimboki te papa, ngana meli shimboki, na zongeli shimboki na kati ya boloko. Sola nyeleki, fo bobo mango bino na sola nini ya shimboki. Papa. Choix ezate. Bozo luka mutu akotiela bino ata mwa gene muke na lidisu. Posoko meli ata mwa gene wana epesu ata mwa pongi. Okipe ngongi te solo te o meli kaka gene wana odali. Papa Chiki na vie nzambe fois lekisa ona betapi experience. Mokili ba mona kango humiliation. Ba kitisa ngai. Babeta nga na se babuaka ngai papa na kosa yote nzambe soke sa tomboli mutu atomboli nzambe soke sa koti mutu na histoire a Congo akotisi ye ngai yozo mona Lité Akanda naza parmi histoire ya Congo un jour bakobeta lisolo na ngai un jour bakolobela ngai mais ezala ki regret ya makasi na mituni question nzamba lola mboka na ngai mon pays pona nini e considérer ngai te c'est que naza likaku c'est que naza mwana ngulu c'est que naza mbwa kobana mukolo wana na longwa nationalité congolais ndenge naza bo traité nga lokola un étranger ougandais zimbabwéen chinoisien c'est que faut tenir ça ya président sobe balobiye pe mutaye par te na otanga koma moto te na eli biloko wana te na eli tamba kango ya kiti te na boye papa babi comédien ne moko moto abenga kiyo azana kopo na yo ya onde bazwa kiyo eza mokili soki baluki bakanga yo bakolukelo ba méthode ozolanda naza pe facilité. Mais avec quand même pour rendre visite na parquet président Sobé. Et le belingue le wote papa. Ma benya sali. Na pour ça ba visiter te papa. Tika bilo kwa nande kona na pour ça ba visiter te. Ba kangela yo kasini. Landa. Nazo beta boloko na ko beta ko kanga mananga ite c'est le passé. OK. Boloko zai moderne. Après bakuboya ko ça nani système baboyi papa vie et continue na vie makambo tozokutana nango
elakisa biso papa chic okovanda na nani okolia na nani boloko nyonso ntango ozwi ya kokota précisément na Congo okokuta bato déjà si basala déjà kana bango pays na bango na kata boloko ntango yo ozoya mutu ya liboso soit bakobano na dembata tata bacho esprit banyatanga mbata mo na litama ta non bakisa ta eza star babeti kaka batate ilite ya kanda rien naza reconnu te na mboko ozolanda papa napesi ba diaspora mbote pe napesi batu nyonso o bayebaki balobi te ndeko na biso azobunda na mutu aleki na mbongo nakutana na bambato ebelebele ya bakonzi ya mboko nakutana na batu même na bajustice na tuni bakestion abi papa na mutu aza na mbongo na mutu aza na raisonna na ko gagner balobi mon frère Vanda mutu ana mbongo akoganye yo tika boyo wana RDC na tuna ya malamu tokoloba pe tokotémoigne yango kokangama na nye komi lokola ya concurrence tozotala tozozela aya kosani aya kobimisa yo ona aya kobimisa mama yo te papa tika te ndeko na ngai ozoluka obimisa ngelo kama ngai par na yokaki yango na otuna po bato bandolo babongo ekomi ya spectacle ekomi ya concurrence tokotala aya kobimisa yo naza mwana na bino naza leki na bino naza frère na bino reproche soki ezali eza mabe te reproche nga d'une manière posé bengisanga na ndako solola na ngai otoko kotika pe TV yango mutu pa futaka biso salaire na TV azate tozaka pe ba salarié te soki pe totiki yango toko perdre pe loko te soki pe to continuer ndenge to continuer tozo gagner pe loko te soki tozo sala yango eza conviction mutu asepeli asala yango papa kokanga misa na ngai komeki lokola ya concurrence na vandi boye namona ba avocat ya intel baye boye koluka nini ote toye koyebisa yo kaka papa lobi asepelaka na musala na yo depuis tout ce temps là pona nini atindelanga maloba te akotindelanga na kati ya kasho c'est que bozali na posa na finga bino po boloba ke lokola pa fingi biso kazu ya malamu ya yango yo tika to nyata ye tokanga ye papa chic mukolo na kotaki kasho mukolo na kondanaki nzambe makasi mukolo to swanaki penza na nzambe mbala liboso na swana na nzambe nengwana et puis nazwaki pe même courage à kolobela nzambe maloba ya mabe na tunie na lobi obotika otinaki na mboka opona nini et puis na ebisi nzambe pour la dernière fois kotina ngasi na mboka ote yoka loko na ebisi nzambe mbala suka pe mbala liboso wana na sebisa nzambe otina nga na mboka papa na beto bible ya ongo sakana ngai eza droit na ngai na ebisi nzambe bandeko na bandela papa bandela na ebisi nzambe boye nzambe Jésus Christ mbala suka pe mbala liboso otina nga na modèle mboka ya boye Boroni, RDC eza guna ngai papa chacun a son opinion na yi ok wa libre naza libre état de droit liberté d'expression ok état de droit naza libre soki pe bakonzi bamoni ke mwana lokola aza libre baye kolukanga balobi pona pays nayebisi bango bokoma éthiopien botina nga na Éthiopie nakomi na nga un éthiopien et on dit Magaron nan ba yete mena mindi meli bien avant papa chic
na mokili na miso ya bomoto bato bamoni humiliation bato bamoni yo sans valeur. Papa na vie ya mboka oyo tozali soki omoni moto akotisi yo boloko obeti obimi loba na nzambe merci. Ozolanda papa nayokaki pasi oyo nayoka te bana na botama nazwaki pe convocation te mais nazwaki mbala moko mukamate mukamate tina kuna eza mabete eza makama mokili mais justice ya nzambe ekosalama. Landa bien. Lelo te lobi te maloba oyo nazobimisa tongo moko tana na kobenga yo boya ko filmer baloba ngeza nini boloko onga na kotaki soki ezali rassemblement ya batu basanganaki po ba emilie ngai humiliation nga na zui devant belle famille devant quartier devant pays ba diaspora papa chic kanga dati ya lelo bakoluka ngai nzambe na likolo nzambe oyebi pourquoi permettre na botama na famille pauvre parce que na ba mboka o mutu aza mobola akobunda na ba millionnaire te biso babola tozalaka tina te liboso ya bato mbongo. Nzambe un jour na proclamer guerre spirituelle ya babola na bato mbongo mama e un jour na bimisa ba pikime babunda na bato mbongo. Papa yo seka na yo seka lo komoni na sala maboke nganyema awa justice nzambe un jour ekosalama justice nzambe et puis tangu justice nzambe zo salama mukolo wana ngai pe na so koma mutu mbongo ekozala pona kitisa motema bato mbongo nyonso fo basela nga cotisation baya kotikela nga mala mbongo na ndaku nena kiti motema na bomi moto. OK ozola na papa chic très bien kasi na ngolu na nzambe mutu ya koti boloko azana problème te abimaka héros boloko mutakalisation au koti histoire sili kao babi fallait aller au moto rien papa kange loko na ngana loba te mena lobango loba arrivé na ngana concert Rafali pour pas du cap la merveille nzamba tinda kinga pona ko somba tona ko sauver baliwa batebele tika boy papa soki na komaka na kati ya concert wana te bato balingi bakufa ebele mais ngai nayaki ko sauver milimo batebele en plus nazalaki menacé ngane na raté liwa ngande mutu na rata liwa papa kobwaka yo na palais ya 3 niveaux modèle kokuela soit kingwe bukani na mona batebele bakoma otambulaka forme we soko tuniye kingwe koma bongo pona nini akoloba te batindika kanga na kweyaka na terrasse to na utaka na premier niveau na koitina tina se papa ezalaka sacrifice munene na somba baliwa bato ebele o baninga bakufa mukola concert wana mais nzambe na nzela na ngai na présence na ngai na force na ngai tango batali babia muto yo eko somba baliwa batebele to sacrifier ye à partir ya wana moyen sacrifice le kezala kité pour écouter na ki puissance contre puissance ozo comprendre ya ba puissance na ba puissance physique na ba puissance spirituelle ya ngati ko sangana ki puissance physique na puissance spirituelle parce que na puissance physique o mona ki bengambe o ba ya ki po bazo ba buaka na se po kingwe katana lokole bukana ozo nanda ova nanda papa ningi na zaboy soki na kufaka mukolo wana famille na ngai ata $5,000 ba ningi ba réussir ngote pour les grandes têtes mutu makasi na famille na ngeza ngamoko po ngani munatele makapona likambo ozolanda c'est-à-dire na ba vie otozo vivre awa
ba vie ya batu to ba ko respecter ngo ba vie ya batu ba ko considérer ngo papa na ko pe ko buka na kingo na buka ni mutu na buka ni pe même loketo même na zeme ngo pe na ko kilisu ko tiango te balobi moi sinon il paraît à moi si à elo depuis ko bala na yo makambo yelanda yo comment rien ça rien papa ndenge boza awa boza na ba journaliste ba belaka na mitu boza pe na ba journaliste oyo mitu na bango esalaka te mwasi na ngabo bimise na makambo ayebi makambo yo te akota kango pete ponga na yebisa ke mama yo vana na ndako bokola bana nga ndenge na sabo nzoto ese bonga mapona ba boloko pona ko bunda na bato balekinga na mbongo ko bunda na bato balekinga ina niveau ko bunda na bato ba mimona kaloka batanga ko lekanga menzoka na samboko pe mo baza pe loko te et puis banana bimaki boloko oyebi TGV na oka dans la poto vitesse ya TGV eleki même na ya avion na komi na vitesse ya TGV makasi wana succès landa même na succès na mbongo nanu yete ko yakaka ne mboka ezokende le tanto mbongo ezo ya déjà kala te landa sikoyo après David landa bien azoya David na kati ya zamba sola bampuku sola mpese sola kimpuka tangu David azouta zamba azoya kobuna na Goliath batebele bandimaka te ki akobeta Goliath batu bazalaki na espoir te tangu David akwesi Goliath mukolo wana batu babetelaki David maboko papa na mboko fubo kontaka biso za parmi ba David yebango na vie mokonzi ya batu aleki mokonzi ya mbongo Kongo ningana kite te Kongo ningana kite to koma di jari ya ba pays o ba yebi ko respecter batu mopa mokonzi Koffi Olomide concert na ye landa tende kona ngai banila giti na poto le ba ya awe le kai bien signé contrat mo na mai mo bonde o mela bo sala publicité ese bazoya o lobita ba mai na sale la mai mingi pona za muto munene muto mutoki na lingi na zo sponsor ya mai na yoka ka beda show za na compagnie ya mai abeda chouchou na za na posa ya mai na yona bana ko sala na ba émission nyonso na zo mona ba mai eza ya ba sorte belé na mboka oyo soki bako signer na papa moninga ko tukolanda pona mai te ngai soki boye même na signer contrat na émission na melaka bière je suis capable ya ko sala émission nko imupanzi Beaufort Skol Dopel eza awa na zo sala émission na zo beta eya mombombo tonto Skol tembenye baba temenye balo ba bongo tonto Skol tembenye landa ok to évoluer Koffi Olomide mopa mokonzi Koffi akomi na poto même kana ngai ok nga koto na boloko Koffi pe kuna bazoluka kota boloko ok ce qu'on a bané ce qu'on comme na niveau ya kotala les deux justice ok et kolekela ndenge nini na yoki posa kovala na poto je suis très intelligent papa très intellectuel nengo monia dans ce pays moment que vous me négligez moi je suis très intéressant même intéressante landa papa balobi concert ya Koffi ekobeta te papa ngai ne naza boye nalingaka miziki makasi parce que à l'époque na bane ko soutenir ba musiciens na moi ba moyen financier na ngai wana bazobenga nga checker na sala na aéroport Njili et sika nazo lia mbongo na basi ko sepelo koloba pardon ngai soki nazo vivre na ndeko na mwasi okomi ko benga beau frère oko sepelo lobi na zu beau frère malamu chaque jour ba nozonga ndako na kwiti na $50 na poche kwiti $50 pour modèle to bana ko lia no mbongo
Et puis soki à l'époque ozalaka bof nanga na yo munene nanga minene banko ya minene to liambongo kitoko bandeko nyonso ya basi on a vivre na bango ba yebi ngai nako pesa bango mbote oui pesa bango mbote ko madame on regarder de ça balande ko pourquoi encourager ba bêtise pourquoi ça encourager les mal déjà les mal te mais na sepela ki makasi papa tene ko comprendre mutu muso ata bo kabwana na vie mais soka yoki on a passé ko sale pe passe oyebi ke tango bakainga na boloko mwasi na nga nyosu ya kala ko tala nga na boloko elekini nga makasi nebi oh Mireille yesi to kabwana ni ate papa na kokite Nadine yoso balade papa na kokite tono yoko sa boloko na kokite na linga tato kabwana biso na yoka kozambia na musika yopo yoka nga na abia na kokite papa madame Ansilka te esa zunga esika ngata sardine te oyo moko fongola ke ata peli nzanda ya tomate te oyo moko kati ochana biloko te sina beba tongo bande obolimisa c'est la prédication de l'Éternel landa te papa ça c'est la distraction papa oh distrait non oui confie le midé on sa différence ya justice na biso na ya poto te na sali bongo te vous avez wana ni ya manongo découvrir papa omoni na Congo soki balobi kaka a violé nanu bamoni te sans preuve papa ndenge balobi kaka a violé pakata Katisa Brazzaville butu na boîte nalobata na boîte mboka oyo balinga koyoka kombo keteke a violé papa Nathalie surchargement o ba charger Kofi balobi Kofi a viola ba danseuse balobi Kofi akangela ba danseuse na ndaku balobi Kofi azana deux passeports lokola deux nationalités balobi Kofi azana nyongo ya ndaku na poto ya 6 mois akima papa Nathalie ndenge ba surcharger Kofi na lobi soki Kofi azongi awa lobaki Kofi nzambe na nzamba solo lobaki nzamba Kofi aleki nzambe na ngai effectivement tangu Nathalie kana ngai nenge katami Nathalie kaya Kofi na lobi te nzambe ya Kofi aleki nzambe na ngai na ndenge ni na ndenge likam nange kindela kina ya Kofi po ya Kofi eza mabe makasi papa koyoka viol na kati nga na viola kite nga na bomaki muto te mais tala ninge sukela kingai tina kati ya prison makala ozolanda ba biloko na ningina na bimisa nazokoma bato bazo comprendre concert ba kati yango oui ba combattant ba yebi posa na bango landanga bien papa très bien ba musicien pe ba yebi posa na bango moko na moko ayebe loko yazo luka na kondana ka ba combattant na munoko wa combattant okoyoka nazo bunda komba po bandeko nanga baza bien te oui effectivement toza pe bien te plus de 30 ans na salate na pays o na yokana nous solo à salaire te ndenge salaka ozolanda même à niveau de titre des anacé bopé sangata poste moko ya kotombola ta biloko na mutu lokola porteur na fin du mois na zwa salaire siko salaire nini oyo ko sona maboko ya bendie na maboko ba chinois et ko permettre te au vivre ndozo mona ba ndeko na biso zo mona mobali kitoko azo tambola du fait que ko sala pa bendien pa ba chinois lingundu evimba po misala na makazi wa salisa kabiso ebeli sakabatu erni ngai ndenge nazabu e papa a landa te ndeko na ngai ebeli saka e provoquaga hernie ya deux côtés faut ba sala o yango siko mbongo nini o bango ba ko pesa yo oyo ko salisa na komi ko vanda nazo réfléchir na lobi te
toutefois bande qu'on a biso ba combattant ata baza ko exagérer mais des fois baza pena raison pour biso tout ça na Congo soko ke na ba agence okuta ba agence plein na agence wana ezana kinwa mon côté to mwana moko a Lubumbashi to ya Kananga to ya Mbujimai aye côté le agence wana azotindela ndeko ne mbongo to ya ba Congo bazate biso ka to ke na kozwa bande ko na biso ki bazotala biloko wana papa même ko kangama na ngai oyebi ke combien de combattants ba regretter ba bité biso pa to na ba service wana hein service se comporter tala service ndenge saleli musala ozomona ba sepela tina ngote ba combattant ba na mission na bango mais Kofi pe asa père de famille banana yeba Kofi na mboko yo na tikala ko yeba ina musala mususu te na yeba Kofi na monde musical akende ki poisa la musala na ye makuti bakal ozolanda papa ngai mutu akoko ya ko betela nga lobake otikala ko yeba na te soko yeba na mboka oyo ngana ko ke no betali solo na yo po moni biso ne to vani boy ngana ke na ko découvrir même tina village o Kofi abotama pona na sana nga mutu moko beba ofuta nga te na zo luka information na yebi Kofi de A à Z na yebi très bien ngana bana ko kota même ba concert à Kofi même na ba boîte ah papa Moussa Ntambe nzembu ya Kofi ofibanga bombo ah fibanga bombo mais wana ba chanson préférée na ngai likaku likolo ya nzete bakosalelaka ye mosaka te soki nano zwi ye te eske yo balanga leka zwa ndenge eske yo pesa mbongo epa na biso eske bapara nanga balia mbongo na yo wana ebongo néglige nga mobimba zwande wana siko Gibson azwi ngana bona boye bolingo yo komemelanga eske za ya mon amour bolingo ya ba charge wana ngana boye na boye neli de na longwe na longwe musali mopao tangu baboya beta papa pasi na nga na nzoto akofi ezalaki nini papa Chic na mutu ya mabe na mutu ya malamu mutu asepelaka na boloko aza te ako Kofi abanga boloko lokola alinga bataseye balinga boloko te oui papa boloko eza mabe oyoki te nini abeteli yo awa mokonzi na nsumba mokonzi alobi okosuma mbala moko kanga nie ti lobi moyena kanga nie eza te nasengi ba collègue boye denga chasser moko ba négliger ngai balobi lité akanda fuati to na somo na yo na benda chasser tale mbombo la miena kiti na chasser na kangi lizita po solo esila na kati ya salle nasengi ya shimbo to bandi ko mela ba shimbo na mela shimbo ki pona mboka oyo soki mboko tenga na ko mela shimbo ki te chou ezala ki te fona mela ozolanda papa Chic olelisi nga olelisi na yo kaki passe nga lobi ah Kofi tala surchargement mwana mobalo ya kota boloko ovanda kino ana Kinshasa ok mais tala leta nenga sali musala asambisi ye alobi na ko kata yango na décembre mais oza libre monsieur ezali na Congo oza koti na boloko félicitations à l'état ya libana mboka félicitations na musala ozolanda balobi Kofi bako garder na gardinage est-ce que biso ba gardinage ezali ayo za gardien gardi tiens ba garder nga mabe ba garder nga bien tiens condition ni yesumbeli wana ba garder nga ozona na papa Chic motema pasi hein suka motema tika tokomi na suka émission na silisa papa nayoka pasi na vie namona ndenge bato basufraka nayokaka boloko na matoyi namonaki yango ekosuwa na motema mama
mboka nanga Congo Kofi a ekozonga natali modèle ba yambeli Kofi wa na lobi témoin na mboka bazana bolingo na ye ah mopao natali parti politique na ye oyo ah ya papa na biso bayati Badi. DAFDC. DCMP AFDC. Natali AFDC ninge ko yamba supporter na bango na lobi nzambe ngai pe un jour na ko sala makasi parti politique moko yamba nga pe boy Okuta pona yo okuta. te na choix na lo lugana sala choix Lugana. tango ba ko yamba ye ba memie tina ndaku na ye akoti alali amoni basi amoni bana wana amoni mwasi na boseni erreur consommer l'erreur na lobi Kofi na yo ki viol na yo ki vol na yo ki den nationalité on longwe po ye awa te bon l'état na l'état ça ne saleli na ye na condamné te mais na lobby l'état na l'état aza ne saleli na papa la na parole na nga bien na condamné te mais na lobby l'état na l'état aza ne saleli na ye faut la na nga bien papa aza na liberté provisoire faut la na nga bien pourquoi ça na makanso zo nsande ko na yo te ngaka te olwa gel minute ya kotanga balobi na terrain GD Kofi akozala wana conseil obanga okende baba ko suna nani te Kofi est responsable na moni sens ya responsabilité na maboko ya Kofi na olengeni natali encadrement na concert natali protection tango bazobenga ke oyo nde protection natali niveau azo protéger batu na concert ya Kofi Olomide Kwada Koramani Mopa Mokonzi na lobi te Kofi aza responsable par rapport ya sécurité oya pointa ki basala musala ye bazana likondi papa likondi te papa pourquoi tanga ba kombo bato akonde ko na ngai na mona repa kate mission kate loko na mona kabongo kate loko na yo kata papa na Nabi Bible na Nabi tala bon tchala c'est toi évoluer kata aza responsable na mona ki pe conseil na ba responsable très bien na tikali ko yo kate conseil sili mutu azokaki na lokolo mutu bilambe katanaki mutu babwakaki ye na kobana na 10e niveau tina C na yoki yango te c'est pour cela je vous félicite mopao Kofi Olomide yawe nzambe tata apambola yo amema yo musika na musique na yo omoni biso musique esila to se retrouver na baboloko mukie mukiozo benga na téléphone ya nani nga mutu na bino ti lelo 5e jour ya nani nga mutu na bino ti lelo 10e jour ya nani nga mutu na bino na sokola maboko il a bisa yo Kofi atinda bien pe invitation na bagi na lingi makanisi mabete donc na suka mot de la fin bonne émission lelo na bandi na ozong sayo ata après demain tout ça sous émission sous tout le reste actualité na goya papa actualité c'est belle merci et ils en kayo oh nani c'est na biso Jeanne Witaba ayembaka bien la main invisible sortie officielle nango papa moninga so nazolobela muntu boy sege na lié olie bien ngai soki na lié te okotindela ngata 1000 affiches na kolobela makambo na yo te mutu muso azobenga papa yo bwaka ngai te na kobwaka yo na lié nini ndeko na ngai toya sortie officielle le 11 décembre na village Chetemba. Na village Chetemba le 11 toya ko soutenir Ser Nabiso Jeanne Witaba. Oya zoyemba musique chrétienne nzambe apambola Ser Jeanne na bengisi be église nyonso. Oya ensemble des saints. Oya église de réveil. Au KDC na bengisi bino nyonso s'il vous plaît s'il te plaît toya ko soutenir moi na moi na moni chrétienté chrétien kati na ye na moni bonzambe message na kati ya loyembo ya Ser na biso Jeanne Witaba toya to consommer album na ye et ko sala kitoko makasi merci on l'est bien on l'est bien Kolanda non prompté
Bon. Kolanda bilobela na ngate papa. Mot de la fin ezani. Mot de la fin ezali papa na silisa. Merci na uti boloko bandeko na ngai. Naza na pasi. Après ko uta boloko ndako eza na nzala. Faut ko futela ndako. Un jour na kati ya boloko eza lokola un mois pour ba priver yo liberté ezala kité. Na 9 jours wana nazomona lokola na sali 9 mois. Ya Jakindala nakuta na kina yo nzamba pamola yo. Nakuta na kina artiste comédien moko. Asali 7 ans na boloko. Bandeko na ye ya théâtre na batata na ye bakena kotala ye te. Mais na comprendre tengana na sala ta 3 jours te mais bango isi ba ye kotala ngai. Bokene kotala oya za kuna na makala. Ngai te. Oya makala botali te boya kotala ngai. Bokene kotala ye. Na pesi mbote pa ya Pampi Bunzi, papa français. Mutu moko bien. Famille Mosengo, tata Pambola yo. Papi Bunzi, papa français. Papi Makombele. Ya papi Makombele na pesi mbote kuna na France, tata Pambola yo. Na bo sanité, wapi téléphone nanga papa. Téléphone ezati. Na bo sanité. Héritier mpaka 7500 gigapes loko zwe loko. Héritier. To solo la papa. Est-ce que ebite na uteki boloko? Ça que zo lobele loko te. Le boss Jacques Sobanoka tata Pambola yo. Na bo sanité maison Kitams. Maison Pablo Kitambala. Nzamba Pambola bisika bizwa miyo. Merci na bande ko nyonso bozali bana mboka. Champion l'imbattable Chura Mboma. Wana ba vena biso na sport. Merci na baliangando tata Pambola bino. Merci na ba continuance ya mboka kobana na chef de l'état président de la république Fati Antoine Papa Chilombo Tshisekedi nzamba pamola yo Mokambi nzamba pamola numéro 1 na pesi mboto kobana numéro 1 tina mutu nyonso ya suka nzamba pamola bino. Merci na Chebiso télévision nzamba pamola bino pour na soutien. Merci na ba youtubeur nyonso bande konanga nyonso ba journaliste ba tu internet nzamba pamola bino. Kasi na nyonso conséquence ko frapper na nyonso fimbo nzambe eza likolo et ko frapper en désordre na lobi et ko frapper en désordre boyebi bien nenge to vivaka mboka oyo nenge to vivre mutu na mutu na stratégie na ya kolela ko casser stratégie muninga te po boma famille na ye ba konzi ba yebi makambo na zoloba ba diaspora ba yebi makambo na zoloba nzambe tata pamola bino oyo etanga maki pona koloba yango wana to clôturer na mukanda oyo. OK. Clôturer papa. Ah, mais vous dogo yo clôturer aka kuna ndeko na ngai ngaza muta be esthétique na luko ga esthétique tina suka. Voilà, mesdames, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Police des Stars. Merci à toi, Lité Akanda. Merci. Anna sur la prison. Bon, comprends. Bon, on solo, tenga ça sur la prison. Il longue à prison. Donc, malem, et rolongolango, malheureusement, Gitoko. Merci. Nabosani. Et au sala ma be makasi. Et au sala pena ma be. Jekoko Mulumba. Honorable Jekoko. Mufinuku ya Kingabwa. Tata Pambola yo. Honorable Francis Chibalabala. Moko ya likofi ya Tchangu. Honorable Francis Chibalabala. Vice-président et assemblée provinciale. Nzamba Pambola yo. Honorable Francis Chibalabala. Eric Mwamba. ADG Eric Mwamba. Cybercafé Eric Mwamba. Bande konangai. Les 9 devait loterie aussi la bazo clôturer. S'il te plaît, boya ko beta devait loterie. Toza bisika ko bunga te limité 11e miri. Soko leki école wana munene Kimbuta entra Kimbuta tozali na Kauka et puis tozali na Kitambo. Eza bisika ko bunga te soko luki agence de voyage Eric Travel okomona bango baza wana pour merci. Mais bon, ça dit mutu moko pe ya soutenir ngi makati Maman Emily 7. Maman Emily 7. Ah Maïnga Maïnga fondation. $1 laisse en faire. Ah Maman Emily 7 Maïnga. 7 Maïnga moi Sinzambe. Maman. Na yoka ki masangusa wa $1. Kaka na $1 abana wana pardon maman katelanga ta $10. Esu ngai.
ça va problème très sérieux. Maman, Émilie, nous avons pas yo. Merci. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Un grand merci à toi, Jonathan Moukadi, pour la prise de vue. Merci à Denis Jumosolo du côté réalisation. Elias Napeti Minombote, parce que Moussala Kitoko, assistance, il y a Chris, Baboussa Moussala Kitoko, Nzambia Pambola Bino. Merci, notre sponsor, on a Bisso Jésus Christo, Yé, à ça, Bisso bien haut, à Kitoko. Ah ouais, donc, chez Bisso Go Wapi. Parce que sponsor, on a Bisso à foot chaque fin du mois. Bon, on a Bino chaque fin du mois. Et puis, salaire à combien? Il y a $2,000. Tu vas me 2 000, 5 000, ça va $20,000 dans moi. Il y a un sponsor of Kitoko. Jésus Christ, merci beaucoup. Merci pour la Nimbo, tu vas aller biso te topesi minombote. Biso awa kaka boche, biso télévision, toke na biso likolo. Babi moi oyo, bomoyo rasango. Parce que chez Biso Télévision, on est dans la chaîne qui vous ressemble. Merci beaucoup à ma femme Lydie Moukadi. Merci à tous ceux qui soutiennent chez Biso Télévision de près et de loin, spirituellement. Nzamba Pambola Bino. Merci Nabana Moujimaï. Ah! Noribana Moujimaï Babenga. Ah! Ça a bien mordu. Et pas na Biso Babenga. Donc Nzamba Pambola Bino, vous avez belé. On a senti que chez Biso Télévision, RDC Boro consommer au Mingi. On a pas si peu mbote na ah Roger Boya. Il y a foutu mon albangate. Mon vieux Jojo Lukoji Ox dans la pression mbote babi toujours na petit na Eshik Moukadi babi ye kitoko wapi fait azika aleki na été on est ensemble. Mon général major na pression mbote babi motema ya toye bakala mingi babi décembre oyo prédate na bosane munoko yo biloba loba munoko yo ngana loba mena sika wana. Bon, on se retrouve prochainement, bye. Qui a dit que orphelin akoye babongo na kosepelate na mois oya décembre? Tin, bokosi, bozali bongo motema mabe. Tala, Fondation Vida, oyo ezali bongo dirige na engame mwasi atona maye le pebonya na bolingo ya bomama kati na ye babengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya tongo. Balance bongo opération sunga orphelin na mois oya décembre et kosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo. Lelo toye na banda kuna bino ko frapper pour na koluka aide. Donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba, chaussures, jouets. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngaite na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo. Pour coller l'utile à l'agréable, awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde.